Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille. On vous dit bonjour. Nous vous transmettons nos salutations. Nous, c'est Boalououdou TV. Nous sommes dans Katazoba, la chronique Antello, animée par Igel Women, la maman des aiglons, celle qu'on appelle autrement la gourou de son temple. Bienvenue chez moi. Hein? On se retrouve encore une fois de plus avec un nouveau numéro et c'est un plaisir. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Bandeko Batali, Toye Lisusu, Tozo continue toujours na série Nabiso ya recadrage, réaction ou réponse envers Batouya Actu du net. Ba live Oyo, ba panel lo bazo sala na ba TikTok, bazo tchango na YouTube, ezo sala pe kitoko, ba débat sur les artistes musiciens, sur la musique, et biso tozui, en tout cas devoir, yakoyaka ko recadrer, à chaque fois basali live et sili, biso toye ko recadrer, bisika o bandeko babungaki. Voilà, et je pense que ils ont fait exercice moko important et qu'on aide peu bandeko parce que ce beau sali live beau ici, d'accord, beaucoup kanisaki au bolobi yango wana, mais après ceux qui batu mususu baye, ba faire voir bino le contraire, toko compléter, toko contredire makambo bolobaki, place boza boko mapeki place otolobaye boenzo keza boy. Bon, ainsi de suite. Et qu'on aide peu bandeko belé parce que batu balanda bino na ba TikTok. Oh boloba wana mutu musu akokanisa yango nde vérité. Tant qu'il y a qui mususu te contraire nango te akokanisa yango eza bongo. D'accord? Alors so biso sko to yena eloko mususu ye moko comprendre oyo lobama na TikTok na oyo ko lobama na Boalououdou TV ako juger ye moko ti nde ko yeba nini eza vrai nini eza vrai te. Donc musala tozui yango wana. Alors bandeko ba bolingo sans plus tarder, on va déjà entrer dans le vif de notre sujet. Comme d'habitude, tu retiens vidéo, Toyoki, après on a une la couleur. Na osenga, tant que tu as vidéo, bon la narango bien. Na éviter so batu mususu, peut-être badala qui ont déjà na ba TikTok ndé bazo sala, ba live na ba na TikTok, peut-être batu mususu balanda ki kuna. Alors batu bazo kata olanda bango na TikTok té à chaque fois que tu as vidéo, bon landa vraiment vidéo attentivement. Pourtant, nous ya ko porter réaction na biso to correction to recadrage et matière pene kota bien. Alors, vidéo à liboso, on va la balancer et c'est pour tout de suite. C'est parti. Nanga qui n'a intervenu par rapport à des artistes de Zolobela. Nanga na tuna bandeko bazo koloba fallait à liboso. Na 2024, fallait abeti combien de concerts et combien de réussites. Peut faire un petit combien de concerts en 2024. Tout comparer bon par rapport à Nenan. N'importe si on d'accord répondre combien de concerts fallait bête en 2024 et ça réussite. Tu peux monter à côté ici dans nombre de côté en 2024. Yo soda na nombre, on peut ça on ramba la mort. T'es na tout ni par rapport à Batouabi fallait à liboso. N'importe à liboso par rapport à Nini. Mais c'est dingue. Oui. Na ko répondre na ote ko lobango tout à l'heure. Fali abeti ba concert na ye. To moni mais ba concert wana rentabilité normale ezati na ba concert wana. Parce que oko sala biloko 5 6 fois. Mais mutu moko ye sali ka biloko 2 fois. A kotisi mieke yo. Ça arrive. Mutu ko so ba marché belé na société. Mo so ba marché Voilà, on a raison. Par rapport à. Mokaye a vu marché. Tout ça là na poto. Nabi boy. Même na biloko to ça là. Mutu moko ko ça là sali devis na ye. Yo ko ça là 3 devis. Mais ba devis moko 2000. Mais mutu moko azui ka eloko moko. Devis moko 15000. A côté mbongo na ye. Rien à voir. On a raison. Voilà, vidéo à liboso to bandi na yango wana. Bagola bo souffrir hein. Batafire bo souffrir makasi koyoka bino kana ba live nde bozo lela ba argument na bino ezanga mutu na makolo bozo souffrir makasi. Alors mutu oyo azaki na live ya Actu du net ya azotuna na 2024 fallait abeti combien de concerts fait pe abeti combien de concerts fallait abeti combien de concerts oyo esimbi na oyo esimbi te.
Donc yes sikoyo azoloba bato balobaka Fally aza numéro 1 soki eza sur base de quoi? Donc bino pena na habité eza pasi pona ba Gaulois. Alors eloko oyo na répondre yango nano nayoki yango trop na ba live. Nayoki yango trop na répondre yango nano. Koloba ki Fally abeti ba concert ebele to moni o esimbi na o esimbi te. Qu'est-ce que vous entendez par un concert o esimbi te? Concert o esimba te selon yo na fere, to concert o esimbi te selon producteur, to selon artiste ye moko. Bozo le ba ki Fally azo beta ba concert ya ba rideau, mais pourquoi il n'arrête pas? Soki azo gagner eloko te. Bati kaka. So moni muta azo beta eloko, azo continuer kaka. C'est que ye moko ayebi o azo gagner na kati wana. Yo koloba ba concert a Fally esimbi te, yo zalaki na kati ya salle te. Otanga ki fiche ya production te. Otanga ki contrat na ye te. Ozalaki place bazo kongola ba recette ya billetterie oye baki ya ekoti te. Donc bovandi na bandaku na bino bozo imaginer ki ba concert a Fally esimbi te. Eko simba te na ndenge nini. Alors tokende ka mbala moko na eloko oyo bokangami na phrase o trop. O muta ko beta ka eloko moko aleki muto abeti ba biloko ebele. Siko phrase wana yango bozo préparer bo défendre faire na phrase wana. Parce que d'ici là tant ba bilan eko salama bino mo boyebi ke Fally abeti ba concert ebele ko leka faire. Yango moni bo préparer déjà phrase wana ya ko beta ba concert ebele ba 2000 mutu moko ya beti ka concert moko ya 100 000 aleki yo. Je vais vous dire ceci. Au moins eloko wana bolobi eza vrai. Artiste moko akoki kosala na ne mobimba azui 10 marchés. Il y a $200, $10 marchés. Il y a $200. Et ça les logo la mois 2000. Mais mutu moko akozwa marché moko ya $5000. Azui cop mo ya $5000 spectacle mo boye bu 5000 balles. Aleki o azwaki 10 marchés. Eza vrai eloko wana bolobi. Mais siko botu nanga problème eza wapi? Problème eza siko ok, ça ce n'est pas le cas de Ferry. Et problème siko evandika wana. Eloko bolobi eza vrai, mais eloko wana eza cas ya Ferry te. Les gars, je vais vous dire une chose. Eza na spectacle moko te Ferry ko beta moko elie ba spectacle tout Fally asali na ne eza te azui wapi? Azui wapi? Spectacle nini? Na producteur nini na salle nini? Bozalaka maboma te ba Gaulois. Bozalaka maboma te. Donc vous pensez que phrase na bino na boye nango mutu muso akosala ba marché belé ya ba 100 000 yo salika marché moko ya 10 000 mbala moko oleki. C'est vrai mais ce n'est pas le cas de Ferry, je suis désolé. Je suis désolé et le wana bolobi est vrai mais le cas n'est pas de Ferry. Ils ont dit que cas ya Ferry n'était. Exemple wana bopesi, ils ont tout à fait vrai, je suis d'accord avec vous. Mais ils ont des cas ya Ferry n'était. Bino moko botala ka 2024 bandi. Ngako na sali bilan te. Là il a fallu si ça va concert au azanango. A beta Allemagne d'ici là, azo beta sous date moko boye. Après au Kende Gabon, je crois na Côte d'Ivoire. Donc moi je pense qu'après ba biloko wana ya décembre, ngaskondi na oya na bilan nanga. Ngana on a sali bilan te. Mais déjà ndenge to sali bilan te, to ebida ke Fally fait plus de concerts que Ferry. Na ne o ya beti ba concert ebele. Siko langage na bino wana ya mutu akobeta ba concert ebele yo betika moko gagner eza ka ya Ferry te. Soki te tokosenga bino abeti de Adidas Arena eza ekutu na 2024 te. Adidas Arena ezaki quand? Adidas Arena ezaki quand? Ezaki année oyo to année passée. Bon, soki année oyo on va vérifier. Et à tout ça la bilan. Donc avant même tout ça la bilan, biso moko de aka na komona na misu. Toyebi da ke Fally a fait plus de concerts que Ferry. Et Ferry ba concert wa beti ya mukie wana, boko ya koyebisa biso teke ba concert a Ferry ya mukie azoli yango mbongo ebele koleka o nyonso Fally a beti. Eza impossible banda lelo ti yeso oya. Eza impossible. Bino moko nanu bwana ba preuve te ya combien Ferry a gagné na ba concert wana. Boza pe na ba preuve te ya combien Fally a gagné na ba concert azobeta.
bozaka na ba imagination. Siko bozui phrase wana bo imaginer phrase na bino ke mutako sa ba concert ebele me yo salika moko eza cher koleka ye. Oui, mais da kaya faire ndete wana pena ndesko naza pena désolé pour eza ya kaya faire te e ozala pe kaya faire te. Na bandeli. Faire na concert moko te oya kobeta ngoka moko elie ba concert tout fali asali na ane mobimba. Eza te e ozala te. Eloko wana bozolo bake muta ko beta ka concert moko a gagné koleka ba 10 concert o moninga mususu abeti. Bongo yu arena ya fali. To bimana na ane oyo. Est-ce que vous voyez que recette o yu arena ya fali kota ki producteur na ya publier recette wana? Je vais chercher des chiffres. Je vais chercher nini yango. So bato baza nango batindelanga na WhatsApp nanga. Ba chiffre au producteur a fali a publier ki ke bakotisi autant. Et là, on a besoin de bako. Fallait qu'on se retrouve qu'on me faire été. Au besoin de bako, moutako betaka concert moko aleki wa beti 10 concert. Fallait peut se retrouver dans ça. Parce que recette ou ekota na yu arena ya fali. To bimena on a 2024, to zuka na ba réalisation. Recette ou producteur a fallu à publier qui basali na yu arena. Je peux mettre ma main à couper qui o tout fait la beti banda Adidas tisiko a kometa pembi na recette wana te. Déjà, sur otali ka ba vidéo ya Adidas Arena tous les 2 jours etonda te. Otali Genève Arena, salle etonda plein te. Bino bomona kaka piaka ya pa fali, pa feri bomona ampiaka te. Po anini po fali azana label. Fere abetaka concert ye moko te, abeta yango na ba producteur. Alors, quand un producteur le produit na ba Adidas Arena, na ba Genève Arena, vous pensez que le producteur wana zo pourcentage te? Donc, ba producteur a faire bazaso ba beti si concert, mbongo ekoti ba bi bon faire zo na onyoso biso tozo na biso loko te po yo il faut les kaka fali na mbongo. Biso tozo te zo na onyoso. Est-ce que Ferre vous a déjà montré son contrat ou ses contrats ya ba concert? Ata nyoso te tozo ka 2 Adidas Arena na Genève Arena. Est-ce qu'elle a accès à contrat? Parce que le concert a bon et un papier. Ba a signé papier. Déjà, ceux qui biso ba scène kago tout ça la ya mort, ils aura toujours na papier à contrat. Alors, on a niveau ba fali na ba faire un concert sans papier signé mais entre producteur et artiste, c'est impossible. Si vous pensez que ba producteur ba beta affaire et ba bazwaka mbongo te, ba tike la affaire nyoso. Monta ba producteur wana bazwaka boyebi tem su baleke la affaire en esprit boyebi te. Donc bino bomona kaka ke fali so abeti concert maison de disque na ye ezwaka nyoso ye azwaka loko te. Bon ba producteur ba produire affaire. Soki amela pe faire mbongo ke bango bazui 60% faire azui 40. Boyebi te. Donc vous dites des choses bozana ba preuve te. Mais vous imaginez kaka parce que vous linguez à la carte qu'il fallait perdre toujours dans le conseil et puis faire gagner toujours. Non. Vous avez pas preuve. Comment vous pouvez faire croire bisoki et le mot boye vous faire croire bisoki faire ko betaka 3 concerts mbala moko a gagné 10 concerts au fallait à beti. Et ça ba supposition. Mais bo linga sko bo faire bo bimisa on dirait yango ndi pure vérité. Non. Et comme ma vérité, so boyeli biso ba contrat faire. Totangi yango to moni ke oui, recette ekotaki autant, faire azu autant, totali pe ya fali. Nde to koyi koloba ke ba concert à faire ezaka plus rentable que ya fali. Sinon quand ndenge boza ko imaginer boy, ça n'a aucun sens. Alors, on a aussi si côté ba rentabilité ya ba concert. Toke sikoyo côté master we alobi ke bino botiaka fali liboso. Il y a tout na fali botiaka liboso par rapport à quoi? Totiaka fali liboso par rapport à quoi? Fali poupa numéro 1 à musique congolaise. D'accord? Alors, bino bata fere soki neti boboyi ke fali azala numéro 1 à musique congolaise. Tokoki koloba na biso oui. Mais bino siko bo proposer biso soki eza fali te, eza neti nani? Et puis bo pesa biso ba critères nini o ezosala ke numéro 1 wana o bino boche ba critère o ezosala ke ye azala numéro 1.
Alors moi, je vais déjà vous dire ceci. Ce qui te longoli fali numéro 1 à musique na biso. Muto boko chawana. Ba critère bo pesa e comme ata 5 t. Et comme même pas 5, ba critère bo pesa e poza numéro 1. Alors, un vrai numéro 1 ne peut pas avoir moins de critères. Ne peut pas avoir moins de critères. Bino soki boche numéro 1 à part fali. Ngande na yebeli bino. Bolo baka musicien wana aza numéro 1, ana belle voix, ayemba kitoko. Alors que belle voix na ko yemba kitoko, boyebi yango bien, kiza critère otoko trouver chez 80% des Congolais. Surtout que la RDC za mboka ya ba talent ya musique. Boyebi yango bien. Et là, on a critère, on a déjà boyé nango ki numéro 1 fois ba oyemba bien, aza na belle voix. Est-ce que vous savez que la belle voix là, on peut la trouver chez 80% des Congolais au Bayembaka. Et puis le fait ya goyeba, on peut trouver ça aussi chez 80% des Congolais. Tala, toi na mboka moko eza na ba talent ya ba voix, na ba talent ya ba yembi. Tinde bobimsaka fere, plus belle voix, meilleur chanteur, ezaka po bopeseka quelque chose moko oyo akozala nango pe fier. Mais boyebi ki Moïse Mbiye, maman na chantre. Moïse Mbiye beta live na parler du peuple, asepelisa bato live. Il est fort en live. Il est fort en studio, il est fort dans la live. Mbiye wana bomona. Vous allez me dire que Ferry a la belle voix que les Mbiye. Moi tu me donnes la voix de Ferry et la voix de Moïse Mbiye. Je prends celle de Moïse Mbiye. Bien. En a voix moko puissante, en a voix moko bien. Koleka ya Ferry. Ayemba na voix na naturelle. Moïse Mbiye a force à voix te que te. Moïse Mbiye a fina à voix te. Moïse Mbiye ayebi koyemba te na Kongo mobimba Ferry ayebi koyemba Ferry muto ana belle voix koleka banana nyoso baleka na ba Vodacom Superstar surtout na première saison. Vous pensez que la voix de Ferry l'équipe ba voix banana nyoso? Ferry akende na Cameroun akuta mwana mwasi moko ya chanteuse azo yemba na voix naturelle sans micro. Ferry ye moko akamwa. Donc déjà côté la belle voix là na Congo toko trouver ba belle voix ata 100 ata 1000. Oh, koyeba koyemba, on peut trouver des chantres à na Congo ba yebi koyemba. Donc déjà, so bobi na numéro 1, ba critère wana aoza nango yemo côté déjà. Alors moi je pense qu'un numéro 1, il doit avoir des critères o aza nango ka yemoko. Ezata moi 4 5 critères moko o ezaka pa na yemoko. Ya onde to sala muto za numéro 1. Yo koyela biso te numéro 1 moko boye. Ka poza na belle voix ayebo yemba. Alors que surtout luki ba belle voix to okutango ebele bi chante ka oyo. Bi chante a beta Ferry na concert na yemoko. Bi chante. Donc bref, poto ke musika te soki bolobi numéro 1 il faut yeba yemba za na belle voix batu ba yebo yemba na Congo ba ebele puis ba plus belle voix na Congo koleka Ferry eza kutu ya danger ya grave. Donc numéro 1 akoki kozala na ba critère te o tokomona ngo pe pa batu ebele. Un numéro 1, il faut avoir un critère ou sous totali que yemo kande avanda na critère wana. Fally Ipupa, disque d'or ya Snap, il est le seul. Rumba, album ya Rumba formé c'est disque d'or export, il est le seul. Nomination na BET, bazaka yena inosbi. Depuis musique congolaise et banda, pose à la nominer na BET Award ya ba américain. Même sans trophée, nomination ka ya Pamba, bazaka yena inosbi. Fally Ipupa 2 fois, Inosbi 1 fois. Voilà le critère numéro 1. Aza au moins 5 ou 7 critères boizaka apana yemoko. Ça c'est ça un numéro 1. Bino bogoye la biso numéro 1 moko te ke so bozuka ba critère na ye, bobimisi 1000 personnes déjà au bazanango. Ah, en quoi il est numéro 1? Qui numéro 1 est en sens te? Qui numéro 1 est en sens ce que on a ba critères koleka 5 critères o ezaka yo. Le plus streamé, yé. Disque d'or et Snap, yé. Tourné dans la province de France, yé. Asa nango ebele ba critère. Ou ba te belé ba nangote. Donc, mutu akamwa ke o ngana botiaka Fally liboso, ngana kamwa ke sur base de quoi? Sur base des critères. Il a beaucoup de critères ou azaye moko kana critères wana. Alors que surtout mwana na bino abova, ba critères o boye aza nango, boko lukango pa ba te belé bomoni na bino. À quoi ça sert? Aza numéro 1. Un numéro 1, ou aza na ba critère ou batonyo soba nango. Et le rôle
bosali proclamation ya bana classe 60 moko abeti 90%. 90% bobimisi bobiyende za numéro 1 pour asali 90%. Alors que bezata na 5 élèves basali pe ba 90%. Est-ce que ça a sens? Bozi mwana moko boye ya classe bobiyende le premier ya classe mobimba. Pona nini o pour asali 90%. Siko botala na salle ka wana bana 5 babeti ba 90% wana. Est-ce que en quoi il y a un numéro 1? Donc un numéro 1, il faut aller kabaninga na pourcentage. Le premier de la classe aller kabaninga na pourcentage. Ou abeti 100%, abimi le premier, ou abeti 90, abimi le deuxième, ba 80, ba 70, ba 60, ba ina sima. Yoko oyate, olobi ke yende abongia zala le premier, alors qu'il y a un même pourcentage na 5 élèves au batikali. Est-ce que ça a sens? Alors, ndeko wana zolo ba poani ba tchaka fali liboso, retenez que fali, ba critère ya fali, mingi omona onka pa na ye moko. Mais so aussi ba critère ya feri, omona ki bazata moi 10, 20 baza bongo na Congo awa. Donc voilà. Alors, tous les cas, la deuxième vidéo, c'est parti. Par rapport à ba concert, tout le monde ba concert les beta maba o izo simba na ba izo simba tito yebi. Otuna kia ba concert fala beta ka na ba radio be na ba nini tolanda rango tisa soki beta mi live ba sepeli plein salami après elejika bilora événement salama nanté. Image ya concert ya martyr ya fali ti lolo ba CD na ba bar toyoka te. Ndesilela na stade sila pera bongo. Concert na ya U Arena. Abeta na U Arena asala plein ayemba. Après U Arena, après 1 mois, 2 mois, et si la bon tout le monde a remonté. Mais concert à faire ya martyr ti lolo sur télécharger et ça la kaba 1 heure du temps, 1 heure nandam. Concert à Didas Arena tout le monde a premier jour, deuxième jour et mon ana. Ya ye mon ana raté. So na tout na rabat balo ba fala le ka faire toi za liboso. Azara liboso na nini. Na ye baraté. So na ba trophée, ba trophée te ba corruption ba trophée za la zara na mais na musala boy. O je peux ça trophée. Na habité. Ale kaka ina nini. Tu bandiro ba roye bisangai. Ah bagolo bagolo ba souffrir. Oyo kaka ba question na bango na ba souci na bango santé ke bano ba souffrir. Fere sala ta likambo bie bano ba sepela ko. Sala ta makambo malonga bano ba sepela bana bazo souffrir na ba live bazo souffrir na ba débat. Argument ezate po nini yo linko pesa bango makambo te. Alors na sunga ye fallait aller ka faire na nini fallait aller ki faire na ba critères. Ebele aller ka faire na ba critères. Au moins ba critères ya faire eza ba critères moko discutable. Mais ba critères ya fali eza discutable te. Soko yebisingai faire aza plus belle voix. On peut discuter sur la beauté de la voix. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'accord? Toi, tu peux trouver la voix de Ferry belle, mais moi, non. Moi, je trouve que la voix de Moïse Mbi est plus belle que celle de Ferry. On est comme Skoli Kamboya, et comme facultatif, de comme Ndenge Mutuna Mutaza ko apprécier. D'accord? Ce que Bisinga Ferry, a un grand chanteur, meilleur chanteur que les chanteur Touya Mokili. Là aussi, c'est discutable. Parce que Falipe, ayemba bien, ayemba ana note, ayemba ana gamme. Tous les musiciens belé même na ba chrétien, ba obimisi na bino ba musiciens ba yemba ka pe danger na ba note pe na ba gamme. Na ba technique pe ya danger. Tamusu ko leka na Ferry. Donc ba critère eza pas Ferry, eza ba critère moko discutable. On peut discuter ça. Et puis eza facultatif. Mais so yé na ba critère ya fali. Eza ba critère moko on peut pas discuter. So kozuneti tozora disque d'or ya Snap. So boke na ba plateforme tout ya Snap. Batu nyonso Snap a certifié. Bomo na kombo afali. Donc azo disque na ye légalement. Ça on peut pas discuter. Et ça bongo, c'est des faits. C'est un fait. Toye na ba stream. Muto aza na ba écoute belé na ba plateforme ya ba musique. Oh 1000 écoutes par mois, 1000 écoutes par nini, 1 million d'écoutes par mois. C'est fali. Là aussi, c'est pas discutable parce que les chiffres sont là. Ce qui bolingi bo discuter, wana siko eza na ndenge ya folie na bino bagolwa.
parce que boboya ranyoso. Même quand tu vois de tes yeux, olingi oboya. Siko soki oyo bozo mona na misu bozo boya. Siko boni oyo mona na misu te. Vous comprenez? Ya on a biso eloko o fali aleka affaire. Fali azana ba critères ebele o eza indiscutable. Mais faire azana moi quelques critères o pe eza discutable. Ba critères à faire estoko discuter ngo. Déjà dire que la voix de fer c'est la plus belle voix d'Afrique et à Lokuta. Ou la plus belle voix de la RDC et à Lokuta. Ils ont maman na Lokuta parce que la beauté d'une voix est dépend de la moto azoyo kango. Yo ko ba voix fer est plus belle, ngana yo ka voix moto mususu est mieux. Omoni. Donc bref to longwa wana. Alors, toya siko ne loko ba golo balinga koloba trop. Ba concert a fali mona na raté. Ba concert a fali etika la raté et les karalogwa molinga likaya eli moaka aboui. Ba goloa. Na sabino problème na bino na musique. Problème na bino na musique eza boza ko se concentrer na makambo eza penza plus importante. Ya nango bien, mais eza penza plus importante. Alors le plus important na musique bosa langote. Ou alors makambo eza important na musique bosa langote, bozo kende ko se concentrer na makambo eza penza importante. Alors pourquoi bozo kende kuna? Parce que vous estimez que soto ke kuna fega oleka fali. Ya photo kende na bango kuna. D'accord? Alors boko kende pe kuna fere pe aleki fali, mais osuka nika wana. Neti makambo ba concert a fali mona na ate, o concert a fere na chaîne na eza, na Adidas Arena eza, o abeta lipanda eza. Omoni bino boku misaka bato kala, ba Papa Wemba, ba Rochero, ba nina oka bino ba débat, so bandika débat musique bozongi na bato kala. Omona botiki fere, muto abunda na fali botiki ye pembeni. Boke bimisele ba Papa Wemba, boke bimisele ba Tabulei. Est-ce que boyebi ke ba vie wana nyoso auto respectaka na musique, auto komisa ba légende. Une grande partie ya ba concert na bango to mona ngo pété. Ezala pété. Etikala nango pété. Mais est-ce que soki concert ya moto monani te na ba plateforme oyo lingi monana nde longoli ki légende na ye. Kofi wana auti ko bungisa chaîne. Kofi abungisi chaîne, abungisa ki chaîne. Heureusement a récupéré. Imaginez sikoyo chaîne a Kofi ndenge bunga ki bongo et bungi libela na ba Zénith nyonso bungi na ba concert tout et bungi tout ce que Kofi avait investi et bungi en image. Et limo libela aiki a récupéré en ngote. Sikoyo bana o ba oya sima ba rolongola Kofi ki légende na ye pour ba concert a fali ya Kofi e bungi na YouTube. Parce que bino souci na bino kaka ba concert a fali e mona na YouTube. YouTube est la plateforme oyo ezo sunga bato. Mais la technique a ses caprices. Nga na moni ba TikToker ko perdre ba page na bango ba TikTok na bango ba leli awa. Page TikTok e komi na 1 million d'abonnés. Obungisi yango ba uti ko lela wati. Eza na ba TikToker ko ba bandeli ba page. Dernièrement Gizma wete pe abungisa e page na ye abandeli. Donc la technique ayant ses caprices, togoti lango mutema comme togoti lango mutema te. Aujourd'hui, un artiste peut tout perdre na chaîne na ye. Abungisi chaîne ba concert tout elimwe. Est-ce que vous voyez que le komeli Kofi ko komela pe feri? Ba Adidas wana nyonso bungi na chaîne. Déjà regardez-moi elimwe la plateforme. To vandaka bo regardez-moi ba retirer na chaîne, ba retirer na plateforme. Donc tout le monde a fait qui meilleur chanteur na pour regardez-moi bungi na ba plateforme. Tout ça est-ce qu'on est ni place one. Ça peut arriver à faire ce qui est arrivé à Kofi. Tout l'Amérique a faire chaîne na bungi. Ba concert wana noso bo bete la tolo limwe et limwe pene mona na souti. Si ko bokolongo la faire qui meilleur chanteur na ye. Bokolongo la ki fait azaka makasi na live te pour ba concert noso sala e bungi na page e bungi na chaîne YouTube. Bomoni ki er moko ba golwa ne bo réfléchisaka. Ya on a ibisi bino bo se concentraka na biloko eza penza importante.
Po boyebi ke so toke kuna au moins faire koleka Fally toke na kuna. Alors que oyo eza important, bo se concentre yango te. Teka musique na biso na mboka bapaya, zwa disque d'or. Oteki culture na biso, yango wana important. Boko kosala yango te. Bino bozo ya kaka faire ba concert nyonso abeti eza na chaîne ya Fally emonanaka te. Vous pensez pena que Fally Ipupa azobetisa concert ya munene lokwa You Arena. Image officielle ya concert wana eza te. En tout cas, nayebi programme ya Fally te. Mais nayebi que Fally Ipupa ba image wana abomba yango. Lokola vino, plus ekoma ya kala, plus ekoma elengi. Imaginez kaka na l'an 2029, Fally abimisi siko coffret mobimba. Yeba You Arena, yeba concert nyonso bolo bezalaka te. Imaginez siko Fally abimisi coffret penza. Yeba concert tout obino bolukaka wana ke mona na kate wana abimisi coffret nango. Babandi siko koteka ngo neti na ba prix moko boyi. Eke batu tourno ba mona ngo te ba komo luka siko ba mona ngo. Vous imaginez ce que ça peut faire? Vous imaginez ce que ça peut faire? Alors, moi je trouve que c'est de la mauvaise foi ko luka ko justifier grandeur et artiste pour image eza na YouTube to pour image ezati. En tout cas, je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul. Parce que ba franco oyo bozo kumisa ba image na bango ba concert ebele pe na YouTube ezalaka te. Ba CDP, ba cassette si ebunga kala, ba CD si esila kala. Il y avait des images où ezalaka na ba cassette na ba DVD. To banda benga oni cassette ba benga oni. Ba cassette to a carré wana. To banda ko kotisa na deck, o kotisi yango na deck, o fini bouton e bandi olakisa na TV. Eza na ba concert ebele ya kala etikala na ba format ya ba cassette wana o lelo pe ba récupérer yango te. Ba théâtre boni ya takinga etikala na ba cassette wana, ba cassette DVD wana o lelo ba récupérer yango te na ba flash disque ou alors na ba format nyonso ya lelo. Tu vois, ba concert ba franco, ba papa wemba banini, baza na ba œuvre belé oyo etikala na ba cassette ebunga na ba cassette DVD ou tokokoy ko récupérer yango te na ndenge ya technologie ya lelo. Mais ça n'enlève en rien grandeur ya ba papa wemba na ba taboulé. C'est toujours ya Zénith o taboulé ya lobaka. Nani amona yango na vidéo? On n'a pas de vidéo, ce qui est abotindelanga na keita lango. On n'a pas de vidéo de ça. Mais est-ce que yango elongoli taboulé grandeur na ya ki taboulé? Non. Ça reste une légende. Alors, bino boza ko excuser ba papa wemba na ba rochero o ba image na bango ebele na ba mama abeti masikini o ba image na bango ebele ti lelo toza en possession nango te to mona yango pété, mais bozo ndima ki ils sont grands, alors que Fally Ipupa oyo ba image na ye pezo mona na te, mais bozo linga sko bokitisa grandeur na ye tout simplement parce que ba concert ne ezo mona na te. Est-ce que boza normal? Na ebite Gaulois, est-ce que Gaulois zara normal? Nazo ebisa bino ko défendre Ferreko et komi pasi mikolo. Alors nayoki déjà que date ya Stade de France et komi pembeni po ebima. Et wana sko ko défendre Ferreko masu vrai pasi. Bino mo bozo remarquer te ko défendre Ferreko mi pasi. Ti bo matana ba panel wana, bo sa ba live wana, bo remarquer te ko défendre Ferreko mikolo e komi pasi. Na salaka émission moko na Tangawisi TV chaîne nanga liboso. Dans le bac na bimi kole koya, Fally mettra tellement la barre haute que ko défendre faire et koma pasi. Bomoni place to komo koma, to komi sko koma na place ango. Na kosa bino te les gars, ko défendre faire et ko koma pasi et mikole zoya et ko koma voir même impossible. Et koma voir même impossible. Voilà, Tolanda, suite ya vidéo et puis to kende nako clôturer. Bon, ngai loga na lobana une minute au pesinga. Mais quand on parle de Fally, au moins la plupart de Fally numéro 1, Fally Mutabandaka. Mais dans le cas, preuve moko, il pose la 2, 3, 4.
parce que Fali aye, d'abord You Arena c'est pas Fali, c'est Kofi. Batie des bapeaux de bananes pour récupérer You Arena. Mais faire aye, tout le monde a en 2020 ça, tout bakangami, na Covid, faire aye a beti homme acoustique. Tout le monde a landi. Tout le monde a landi na homme acoustique. Tozongi, toye. Nazolo babiloko oyo, un artiste abakisi na musique à Congo. Parce que homme acoustique, eza babiloko moko sika tout le monde a kiamo. Faire aye, à côté ici, concert, streaming, payant. Biso tout au monde yango. Bato ba côté plus. À salango na stade des martyrs, aya salango na Didas Arena. Faire aye, à sali lisusu, émission, streaming, payant. Wana kuteza kutu mbongo teke yo, bakabula na producteur cash et compte na kata banque. Mais sikoyo, bayebisa biso. Fali etake numéro 1. Kubanda bébé nini Wendo. Ti bébé Tanda. Eloko nini Fali amemi na musique ya Congo, ya concret. Oyo ba musicien tout ya Congo balandi. Azana eloko amemi te parce que Bexi ba JB ba betango déjà. You Arena c'est pas lui. Munoko Fali to tukala oyo ka You Arena te. Kofi aye ndenge ba oninga basala siko Kofi na makambu ya hippodrome. C'est la même chose ne basala Kofi na makambu You Arena. Donc Fali la musique à Congo. Donc en fait pour moi na mona Fali aza la Satan. Voilà, parce que Satan créé le roté a imitara nyonso nzamba sali. Donc Fali il a rien créé. Rien créé dans la musique à Congo. Ça même un plus dans la musique à Congo, rien du tout. Donc, en fait, sauf total la logique des choses, na ndenge ya normal. Mais c'est rien à voir en affaire. C'est rien à voir. Parce que faire soit sali likambu, au monde na ba musicien à Congo ba Hollande. Abeti kaka Adidas Arena wat. Mbangu Félix Wazeka yewana landi. En tout cas, bagolo bazo souffrir. Tant on a tala ba âge boza nango. Ba raisonnement bozo bimisa. Na ba débat. Ba raisonnement bozo bimisa na makamba musique. En tout cas, ezo pesanga mawa. Oboti pena mwana koli akomi na ajo azo raisonner siko boye. Na ebite, il faut ça la moboti na opasi. Ba âge boa nango bozo mata na ba live po bo raisonner boye. Bozo souffrir faire ça la telo ko moka malonga na vie bano ba se retrouver. Bazo souffrir makasi. Toke nanu neloko baloba ke Fali pupa bandaka kaka bato nyonso balandi. O Fali abanda eloko te po bato balanda. You Arena wana zo bandela ngo des fois You Arena c'est pas Fali, c'est Kofi. Donc le la Kofi atanga ki You Arena na munoko. Mais abeti te. Siko oya ya abeti, ya bandite. Oyebi tang ba kontaka makambu, même tang basalaka banini basala ba sondage. Na oti komona na kotaki na Google na moni 5 artistes les plus riches d'Afrique. Na moni ba Davido, ba Burna Boy, ba Wizkid. Omoni. Il ne suffit pas que moi je suis l'artiste le plus riche d'Afrique. Il suffit pas kuta yo na ba fait. Nde ba kutia yo na ba palmarès ki ezayi. Fali est dans les faits. Vous êtes dans le parler. Différence ya bino na Fali yango wana. Avant on a comme na ba homme acoustique. Différence ya bino na Fali. Fali azana ba pratique, azana ba fait, bino boana ba imagination, na ba supposition, na ba maloba. Est-ce que kobeta lisolo a You Arena? Soto bito fouiller pendant na ba artiste et musicien na Afrique. Kofi Amutali boso beti lisolo a You Arena. Peut-être pas. Soto na Congo. Oui, peut-être Mutali boso beta You Arena. Abeta lisolo ya You Arena. Mais muto a beti concert na kati. Batu ba fouti ba koti, ba filmer c'est Fali. Fali est dans les faits. D'accord? Donc na musicien congolais nyoso, Fali est le premier au abeti You Arena.
Bon matabo kita etika libongo. Kofi abetaki lisolo avant. Mais tant que tanga nani abeta yu arena liboso na ba musicien congolais tout, on vous dira c'est Fally. A kota na yu arena, batie ba instrument, alati bilamba, public ekoti, abeti musique na kati. Rien à voir na muta beta ega lisolo. Yo beti ka lisolo, beti lisolo, lisolo esuka na munoko. Beta siko nde ba compter au numéro 1. Problème na bino ba Gaulois, bozo s'attacher na biloko eza penza importante. Alors que c'est important pour salangoti. Problème bwana ngoka yango wana. Maloba na misala ezelo moko te. D'accord, ye moko Kofi alobati. Ayeba tonga kamboka na maloba pamba te. Il faut mosala eleka maloba nebele. Aloba ngoti. Il faut mosala eleka maloba nebele na nzembo ya Congo. Congo de l'amour, Congo ya paix. Bana Congo ya la lise mama. Kofi moko lobango mosala eleka maloba nebele. C'est des preuves qui comptent. Même les tueurs en série, ceux qui ont commis derrière les barreaux et ceux qui ont commis na tribunal, balobaka je suis innocent. Mais là ko kangaye zaka ba preuve, ba fait. Donc nous on compte les faits, nous on compte pas mutu moko abeti li solo ke sona zimbongo na osombelo mutuka. Somba tomona. Yelo wa li solo il y a 50 oyo bana mibale ba otambola ba biso to lokoti 50 soki $50 yo za combien ngana za combien ba bunda alors que mbongo ezati ngana za 3 soto lokoti $50 ngana za $30 yo za $20 o te nga fona za 20 nga fona za 30 ti ba banda ko bunda $50 ezati donc imagination kaka soto lokoti $50 yo za combien ngana za combien ba banda pe ko bunda $50 yati. Donc, bino na ba fere na ba Kofi, bwana on a ba imagination. So to loroti $1000 to kabola combien? O nga na zo 900 yo zo 100. On poni nga na zo mukebwe. Bo bandi bitumba lo ke $1000 ngona nkutu bomoni angote eza pété. On n'est pas dans les paroles, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans les faits. Fallait être le premier à betu yu arena. Bon matabo kita etika libongo. Alors, toyena makambo soki fere landi batu balandaka. Fere sala Fere te mutabanda acoustique. Bobeta na Google Papa Wemba acoustique. Bomona ba acoustique tout Papa Wemba sala. Papa Wemba nzambe ya ba acoustique. Yana acoustique moko sala de 2012 à 2015 boy. Na 2015. Acoustique fere ya mutaliboso te sali acoustique. Papa Wemba sala ba acoustique ebele. Siko soko zui acoustique obeti yango na kati ya ndako moko bakanga ba porte boy. Nde komi spécial et komi elo mosusu. Je ne pense pas. Papa Wemba fait des acoustiques. D'accord. Différence y a faire à sali yango à domicile. Da beti acoustique à domicile à partir ya ndako na ye. Ça ne change rien, ça reste l'acoustique. Est-ce que endroit nde kontaka acoustique eza ya ndaku to acoustique eza ya TV5 acoustique eza ya balabala eza ka acoustique. Donc ce que Ferré a fait eza juste acoustique o ba Papa Wemba basala. Na ebité différence ya place Papa Wemba basala ki acoustique na place Ferré ya sali na place o basala émission moko pe acoustique ezaka na TV5 boyebi. TV5 asala ka acoustique Papa Wemba leka wana Fally aleka wana Ferré pe aleka wana wata pe na moni aleka wana. Donc acoustique esala na TV5 na o Papa Wemba sala soki ezaka na studio Mama Ngebi na ebité na o Ferré asali na ndaku. Donc ya Ferré comme spécial pour asali yango na ndaku tout pour asali yango na période bato bazo bimati na ebité si c'est l'endroit qui définit une acoustique hein? Donc endroit o beteli acoustique nde komisaka acoustique ya sikato ya kala. En tout cas, tout réfléchissera nanu na ebité. Alors, Ferré abeti homme acoustique batu balandi. Il fallait ka balanda parce qu'on était dans période de Covid, mutazo bimate ba spectacle ezati. Tango moko abandi acoustique. Oya moni keza na ba événement ti. Akolanda na ye. Mais ce n'est pas que Ferré muto a inventé les biso acoustique. Papa Wemba fait beaucoup d'acoustique. Ferré a salaka acoustique à partir de son domicile. Eza kaka acoustique échangé te. Zobango alobi Ferré abeti Adidas Arena tomoni waze kwa ye wana. Ah. Donc ka waze kwa landi Adidas Arena yango comme si Ferré ki abandaka batu balandaka. Combien de personnes balandi Adidas Arena et puis esalami combien de fois?
C'est ça le problème. Obeti combien de fois na salle moko et puis combien de fois balandi. Obeti ka na Adidas Arena, monstre peka muta obeta kuna. Esili nango. Do yangwana ka comme exemple na bino, bon, tondimi, to accordé bino ke faire banda ki balandi. Siko fali tanga beti yu Arena faire siko alandi a koki peti. To sali siko ndeni. Faire beti Adidas, waze kwa landi azo beta. Fali abeti yu Arena, faire alandi a sielu muki. Siko to sali ndeni. Donc, koloba ke faire abandaka makambo batu balandaka me fali abandaka batu balandaka te makambo mingi pe fali abandaka ezaka pe pasi pona kolanda tomonika yu Arena wati fali abandi yu Arena bobandi kolandaka abwe bosielu muki siko o etikali wana so bolandaka te po eza pasi papa fali aye na disque d'or na musique yo moto lobi ke fali aya na eloko moko te na musique amema eloko te bon amema na ye eloko te aza pe obligé te amema eloko na musique. Musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Na monate musique est art où quelqu'un arrive et qui doit apporter quelque chose. Non. On n'est pas censé apporter quelque chose dans la musique. On est censé juste faire sa carrière et puis partir. Fallait aussi sa carrière naïe. Fallait ça obligé de même eloko na musique. D'accord? Asa censé te même ka eloko na musique. Fallait aussi sa carrière naïe et azo ça là-bas. Ba numéro ou ba te belé ba osalate. C'est déjà bon. Fallait y un disque d'or certifié na Snap et côté na RDC. Et ça apporte na musique. Si ko neti apport ya disque d'or, bino mutu bolobi fallait à sala ke loko te balandi. Ye wana zu disque d'or na Snap. So to bina bino bolanda. Bo kokate, eza pasi. Faire banda oteka na Amazon na wa to yebaka te a uzwa disque mu koloni. Omoni ke fali makambo mingi asalaka so bolandaka te po ezalaka pasi. Abandi yu Arena, bolandi yu Arena awa bodiembeli. Erreur 404, annulation eye. Siko so boyi bolande na disque d'or, bolanda na makambo wane etikali, omoni ke bokoka na bino te. Donc so bolandaka makambo fali asalaka te quelque part po eza pe pasi ya kolanda. Eza pasi. Yu Arena déjà laksi bino ke makambo fali asalaka eza pasi po bolanda. Adidas ya pasi te. Faire abeti yango waze ko oke betango. Metango fali abeti yu Arena na kofi na faire muta koki kuna te. Faire ameke aselu muki. Kofi soka che date a aussi le muka. A aussi le muka. Donc voilà. Alors, to komi pena suka poto ke na ko chute. Zoba oya alobi ke fali azaloko a Satan. A créer eloko te me azwaka o basi basala. Mais na ebite place nini bakoma epekisami kozwa eloko basi basala ko rendre encore plus mieux. Lorsqu'on dit l'expression qui dit l'élève a dépassé son maître, qu'est-ce que vous comprenez dans cette expression? L'élève a dépassé son maître. Vous comprenez quoi dans cette expression? C'est-à-dire un élève c'est quelqu'un à qui on a tout appris. Et il arrive que celui qui a appris dépasse ceux qui l'ont appris. Donc ce qu'il fallait à créer na yelo côté. Maintenant, au cas il y a Zubotika, à Kolisi a dépassé Bino. Accepter sa grandeur. Il n'y a pas du mal dans ça. Ce n'est pas un péché. Comme ça va réussir, il a fallu le rôle à péché. Ça n'a rien de péché. Il fallait azakana label. Depuis quand label les a péché? Il fallait y aller le côté azwaka ou basi basala. Depuis quand ils a péché qu'on soit le basi basala yo Kolisi ango. Il fallait akuta nyoso de basala yale. Depuis quand ils a péché qu'on kuta nyoso basali yo ye ou kenango na ndenge moko boy. Depuis quand ils a péché? Donc tous la place nyoso fallait azo réussir. Bolinga boko misango péché. Po kulukaka moyen ya kobimsa faire ça danger. Tala faire kozalaka jamais danger na époque. Bose la réincarnation. N'époque jamais. Et arrêtez la musique. Arrêtez quoi?